Je suis vraiment très heureuse de vous présenter cette belle émission. En tout cas, une émission pas comme les autres, toujours sur Banga TV, abonnez-vous massivement et quand même continuez votre nous, notre page Facebook. En tout cas, je suis là, moi Betty Massé, la journaliste internationale. En tout cas, je vous aime beaucoup. Je vous souhaite le bienvenue dans ces nouveaux numéros de cette émission. Salutations déjà l'ingénieur Daphne Bama. En tout cas, aujourd'hui, je reçois pour vous l'ancien, le frère, papa GFT Pacifique, l'homme de Nganaza Okapi, l'homme de Cordon Rouge. En tout cas, nous allons parler plus de son nouvel album, son opus Nganaza Okapi, pour les autres de décortiquer en gros vraiment. Et déjà, l'artiste a commencé la musique vers les années 1995 comme ça, donc ça fait déjà 25 ans, donc plus de 25 ans même hein, dans la musique. Hein, donc si on calcule bien 29 ans déjà, donc de 1995 à 2024, donc 29 ans. Oh waouh, c'est pas une mince affaire. Déjà, c'est quelque chose vraiment de bien. Son premier album, Cordon Rouge, c'était vers les années 2010. Hein, donc 2010, les artistes, vous savez, plus Cordon Rouge. Et deuxième album, Nganaza Okapi, déjà, là, déjà. Hein, donc d'ici là, sortie officielle, il y a l'album Nganaza Okapi. Alors, l'album Nganaza Okapi a 33 chansons. Hein, donc il y en a deux volumes, volume 1 et volume 2. Alors l'artiste a fait l'INA, donc il est vraiment un artiste musicien formé à l'INA et en même temps à l'Académie des Beaux-Arts. Donc l'art c'est dans le son bien sûr, mais quand même à Zelangopé, diplôme, donc formation à l'université. Voilà. Et déjà, chers amis, aujourd'hui nous allons parler plus de son opus Nganaza Okapi. Vous avez 3 chansons décortiquer déjà quelques chansons, si je ne me trompe pas, même 3 chansons, et l'artiste va faire le playback. En même temps, je veux vous proposer aussi les clips de Zambé Sakoli, Miss Okomona, parce que les clips on les a déjà disponibles dans ma plateforme qui a téléchargé. Pacifique, GFT Pacifique officiel, en même temps aussi dans le canal international. Alors déjà, nous allons vous proposer aussi la chanson Bosso Nayo. Donc ma chanson on les a déjà disponible dans la plateforme de téléchargement pour voir ma chanson, on a ma clip. Alors déjà, je suis avec mon invité, le frère GFT Pacifique, à qui j'ai dit bonjour. Oui, bonjour Maman Betty, bonjour à tout le monde qui nous suit dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Papa GFT Pacifique, alors un mot là-bas, sur l'émission à Lilo, parce que l'émission à Lilo, tout ça là-haut, un peu différente. Donc, et les candidats dans l'émission, tout ça là-haut. Donc, l'émission à Lilo, c'est spécial Nganaza Okapi. Oui, ici, donc, l'émission à Lilo, base à la branché, vous avez branché parce que j'aime la mission de mon château. J'aime la mission ça la maman Nyoso. J'aime la mission ça la maman Nyoso. Je pense que quand j'aime la ça ils ont arrêté. Je ne vais pas permettre que vous avez la mission ici où vous allez.
c'est parce qu'il a beaucoup quelque chose de bien qu'on a pas mauvais, on n'a pas de pénalité. Voilà, en tout cas. Mais même si on a les chapeau, ce n'est pas donné à tout le monde, surtout ma frère rebelle, à toi, il y a bien les qui n'ont chapeau, avant les canailles, donc. Bon, merci beaucoup. Frère, Kaka. Merci beaucoup. Non, qui frère, oui, qui frère. Moi, je suis tout. Le bas de la mission, vous avez un contexte, vous avez un pardon, vous avez un souci. Mais ce que pour nous, beaucoup de ensemble. On a eu des ensemble, voir les découpages au bien. Sauf mes ensemble, la Bible, auto yemba. Ce qui m'a dit, Jésus, nous souhaitons Jésus la Bible. La Bible, auto yemba de Jésus. Bible le dit dans 1 Corinthiens 11, verset 4. Moi, je vais l'union sur. Pour trouver mon tout temps ensemble, à déshonorer chef naïe. Notre chef c'est Jésus-Christ. Donc, clip nuance, on dit bon nuance. Oh, yo, moi, mon bali, en cité, mon jour, à la côté, oh, bon esthétique, oh, on dit bon, ça a rapté. Sur ça, il y a Jésus. La Bible dit tout homme qui se voile pendant qu'il prie, il déshonore son chef. Parce que Jésus est chef nabiso. Donc, tout le monde n'a pas chef naïe à mon kilo. Aux années côté, on va chef mais la Bible, ce qu'on aime, Jésus a Bible. Jésus a Bible, Zamba Paul, Paul a le Bible. Ce qui moi, mon père, Alinga Saïlanza, Alinga Sakola, Alinga Yem, Alinga Bondela, Alongola, écoute. Ok, merci en tout cas, c'est bien expliqué. J'ose pas que on va comprendre. Voilà, let's go. Kembo et Zakoya, tout va dans la chanson. Parce que comme je dis, on a au capier, on a 33 chansons et qu'on a la répartie en deux volumes, volume 1 et volume 2. Donc, on a volume 1, Kembo et Zakoya. Ma parole, mon lobby, la carte, on les a vraiment très fort. Ah, vraiment, on a une idée, inspiration, on a une tuapi, au lobby, tant on a ça qui m'a projet et Tchoni la maille. Tant on a les gars qui n'a bima, ma zone qui singa sima, je sais pas. Tango wana. Au niveau de Manini, autant dans la musique. Expliquez dans le bâtiment dans la musique. Vraiment, la Bible dit, Romains 8, je crois, verset 18, j'estime que la souffrance actuelle ne sera pas comparable à la gloire à venir. Donc, tant on va projeter dans celle qui est John Namal. Alors, tout le monde va essayer de projeter dans ça, à investir dans l'eau, voyant que vous payez ça bénéfice, mon compagnon était nous et se couler. Le projet au Salaki est John Namal. Vous allez comprendre ça. Tant on a une nabima, nous pouvons avoir un poste à penser que nous avons une nabima, nous avons un bâti au calme, nous avons une mission aussi, tu vois. Tant que vous avez la pensa, vous avez des fiançailles, vous avez des fiançailles, vous avez des fiançailles, et comme il y a tant de gens qui ont célébré, pour nous, moi, je vois comment ils ont mis ceci. Donc, là, pas de sous, ils ont vivre dans le Cameroun. Tant qu'on a honneur, ils ont mis ceci. Tant que nous sommes dans la mission. Tant que nous avons bandaki kolinga, nous avons bandaki kosunganga, azali soute. Là, on le dit, aux annonces, pour les salaka, et c'est mon aïe. Zanyoso oyo salaka esengwa bayenge bene Yesu Masiya miswa kondima emoni kembo oyo ezako ya donc makasi bo ezate mbongo fona ko démontrer ezate bizamba malonga pour la sabato ezate omona le bato batisi osoni yo lobite nyonso oyo ezesema bayenge beleza Jésus Christ eza mutu mususu ana eloka malonga te ana ndeko na poto te ana mutu moko te so mutu pasa benga nyonso motuya na ye eza Jésus Christ. Jésus a esengwa bayenge la joie des saints, la joie des églises de Jésus Christ. Et c'est mon avis sur ma mando quitté. Et c'est mon avis sur Ezali mitukate. Et c'est mon chrétien Zabanda côté. Et Zabanda banda ko benen ba et c'est mon avis sur Jésus Christ. Jésus Christ c'est la joie des églises, la joie de ceux qui aiment Dieu. Les gens qui combattent Jésus. Il a le bien. Tango na koni na lingi na buka ba bébé sinyoso. Donc tango na koni
na patienté muta koni penza a patienté lokola Israël boso madia ba koni diable azeli penza ekomela muta koni na ye abandi osopa mai abandi olongola matiti azwi penza temps atoki asali be fort abimisi mbongo mais tant que mutalinga buka boye madia yesani abebisi nyonso na bitango na koni na ningi na buka babebisi nyonso eza bato ebele ka ekomi na mongo moko boye ya kozwa mbano balongo na mosala mosala bobandaki wana bandakala mosala oyo souffrir nango obeta makolo mosala oyo ozonga babutu oriska vie lekomi ka mosala ekoyi monene boye babebisi batyo mobali donc makambo wana bana nzambe baovivra ntango nasali mosala nsima bamoninga pamba donc ntango moto nalingaki mingi yalinginga lisusu te moto mo olingaki mingi yalisusu te yo nde nyonso oyo esalaka yototasaka ke jésus christ na esika ya déception oyo azwa kokonsole biso ya mama déception c'est jésus christ yango toloba nkembo eza koya miso ya kondima ata lelo baboyi na lata ata lelo baboyi na fana na ndako ata lelo baboyi na bala ata lelo baboyi na za couronné mais miso nga kondima ezomona nkembo oyo eza koya mes yeux regarde et voient la gloire à venir. J'estime que cette souffrance actuelle ne sera pas comparable à la gloire à venir. Amen. Voilà, en tout cas, une très belle chanson. En tout cas, je vous convie de la suivre. Vraiment, l'ingénieur d'Afro-Bomassi, vous êtes déjà prêt. Donc, je veux vous proposer cette chanson en clip. Et en même temps, l'homme de Dieu, les frères Jeté Pacifique, on sait la playback. Il y a chanson Anna, Kembo Eza Koya. Voilà, c'est parti. projet nasalaki echoli na mai ntango nalingaki kobima bazongisi ngai nsima ntango pinzoli na ngai etangi na miso ntango moto abandaki kosunga aza lisusu te yo nde nyonso oyo esalaka esengo abayenge bene yesu masiya miso kondima emoni kembo kembo oyo eza koya kembo oyo eza koya ntango nakoni nalingi nabuka babebisi nyonso ntango nasali mosala nsima bamoninga pamba ntango moto nalingaki mingi alinginga lisusu te oza nyonso oyo esalaka esengo abayenge bene yesu masiya miso akondima emoni kembo kembo oyo eza koya kembo oyo eza koya yesu oza nyonso yosalaka bayenge bene yesu masiya yesu miso akondima emoni kembo kembo yo kembo eza koya kembo yo naliaki na bango batielinga poison ntango bao nakabelaki bakomotonga ngai ntango nazolinga bandeko baza kokimanga yonde nyonso esengo abayenge bene yesu masiya ntango bakamati josefe bafundi ye pamba
Tango batali bapreuve kasi verité Yesu oyo yebi. Tango babwakinga na prison nasali eloko te. Yo nde nyonso oyo esalaka esengo bayenge bene Yesu Masiya. Miso kondima emoni kembo oyo eza koya. Kembo oyo eza koya. Malade lati nzoto yo tempelwa molimo. Chômage lobinga yeyo ngai kofonctionner en Nzambe. Okili ezotala kaka oyo eza kobeta na miso nani atala ngai. Yo nde nyonso oyo esalaka ongenga babulami Yesu Masiya. Miso kondima emoni salaire na ngai oyo bongisi mpo na ngai. Nayobi salaire obongisi mpo na ngai. Yo nde nyonso Yesu na ngai. Sala miso kondima efungwami. Ata nakomi aveugle nazomona nkembo oyo. Nazomona nkembo. Onde nyonso ozosala esengo na ngai. Esengo na ngai eza anji pete Mercedes te Yesu. Nazomona nkembo ezoya mpo na ngai. O Yesu yo mofuti malamu. Esengo na ngai kokende Etats-Unis te. Esengo na ngai nainde kokende lelo na Yesu oyo. Alleluya. Yesu Masiya, Nisha Kondima, Emoni Kembo. Voilà. Merci beaucoup. Welcome back. Voilà, nous sommes de retour sur ces beaux plateaux. Déjà, Tonto Langa, chanson Wana, Kembo Ezali Kouya. Frère Jephté Pacifique, au lobby de Sousmaka Tanzem Wana, Tango na Liena Batu, donc Batu na Kiakina Batu, Bateli na Toazi. N'ébité, pas mal au baron, nous allons au bawana. Nous allons Merci beaucoup maman. C'est ça la réalité pour battre vivre. C'est ça la réalité pour battre vivre. Moi c'est dans des cas moto. Oh na lia kana yende msalima. Tango bato na liaki na bango batieli na poison. Tango bao na kabelaki bakomo tongo ngai. Tango nazolinga bandeko bazako kimanga. Donc yo kuna kabela otangisa ba misusu me ba misusu otangisa lelo bakoma bandana. Ba oyo bokola bakoma donc bato yo sunga lelo bakoma adversaire. Donc babalukeli. Bato liaki na bango batieli au poisson. Quand bato banda ko betela kwa baninga ba mienti bakomi sikoyo adversaire. Dans le lobby nyonso tona ngo ezaka Jésus-Christ. Le vrai consolateur. Le vrai consolateur est ce moyen de bénir Jésus-Christ. Nous sommes sur une image et on a la réalité on a été mais on a la gloire à bénir. Nous sommes ça dans un benandé na solo. Pinzo yo tangisa on les a pas maté. Ikembo eza koya eza mutuya koleka pinzo ile. Donc on sait ngala bana nzambe nini nzembo ko eza koya. Bakanga na nzambe bazala na confiance ya nzambe que confiance ya mutu. Oui, quand on a dans Bible, Romains 8, je crois 18 et le dit, j'estime que la souffrance actuelle ne sera pas comparable à la gloire. Non, c'est ma bonne dans la patience. Ma campagne de traverser, notre Dieu est le maître des temps et des circonstances aussi. Nous sommes capables de télécommande à temps.
Bata difficile à cause on attend que pas on est quand vous apparaît TV vous appelez changer nous avons d'abord mettre la temps à cause ça fait temps donc nous avons besoin de ça fait temps souffrance à cause on attend ici amen la gloire à venir les hommes n'aiment que les capines au temps voilà en tout cas merci beaucoup pour qui ma parole et ça la carte il y a Kembo et Zakoya en tout cas et ça ma parole mon corps vraiment inspiration na moi ça vraiment pas un mon sang toi donc tout quand on a liboso na yo. Cette chanson, je l'aime bien. En tout cas, j'aime bien cette chanson. I like it. Et c'est la chanson préférée aussi de l'ingénieur Daf de Bama. Donc, et dans la parole, Moko Loba, frère, j'étais. Ah non. Papa, Olobi. Mingi bakufa ngolue kosa bango. D'invité. Mingi bakufa ngolue kosa bango. Mais, il faut pas dans les zambés, il ne faut pas que vous parlez. Congolais que le cause à ce Merci pour vous avoir dit. Voilà. Nous chantons pas le nom de Jésus. Nous chantons le Jésus de la Bible. Voilà. Et la musique chrétienne, c'est la Bible chantée. Oui. La musique chrétienne, il fait la Bible chantée. Oui. Pourquoi il y a un endroit où on a c'est ça. Ma campagne, il va éviter que la beauté vienne la grâce et trompeuse. C'est la Bible qui le dit. Ok. Donc, dans le bas, beauté zalipamba, ngolu ekokosaka, tika ngolu na yo, ekosanga ite yawe, si mingi bakufa, beauté goma bango, mingi pe bakufa, singolu ekosa bango, mingi babunga njela sena ngolu, yawe tambwisanga, obelela matambe na yo, ponga na komakino. Donc, voilà. dans le but, dans les Bangolou, nous avons ça dans Ngolou. Mais la phrase moko, liboso na yo, na sopi motema nanga, omi monisa, na njela ya ngolu na yo, pona zwa elo, ngana bomoi nanga, pona zwa elo, ngana bomoi nanga. Voilà. Donc, on a de la grâce en ça. Alors, dans un message en Ngulu, na gondima na motema, na ndimi kenza musala. Mais na osenga, na otaila gondima na ngate. Na otaila bebe ba copier na ngate. Mais na otaila ka grâce na. Donc, on a joie quitter la forme na Ngulu na joie ngo. On a joie quitter la beauté na Ngulu na joie ngo. On a joie quitter la connaissance, la relation na Ngulu na yo, osa capable de faire ça par ta grâce. Ya lobi la beauté vaine, la grâce est trompeuse. Si Ngolu na yo ate leke nga meiko sangati. Parce que yaba to mingi Ngolu mama na lilita. Nzamba sali ba grâce. Okomi na niveau mo boye. Mais grâce à posi yo ko mutu mo mukulu. Oko mutu mo ba vimo ko boye. Kana sa grâce wana ba to mingi bakufa. OK. Comprenez? Amen. La grâce est trompeuse. Ngolu ko sakape. Malgré Ngolu ensemble. Wa na ngolo nzambe na ensemble na tepo na sa musanja na ngolo nzambe na tepo na boye na kemela après oyo matancher te nzambe ba expliquer la grâce est trompeuse. Comprenez? Les hommes batumi na sa grâce ba porta te lita. Comprenez? Là on doit Samson ngambe mnene kwa Samson na force wa pesa ki na makoki wana na ndenge nzamba chaki ngwe asala c'est que ngolo nzamba chaki pesa kama makoki moko babota mana mais na force wana na belo jobi de pesa ka ye vine ke ndaka abonisa 300 santé na moi muke na ta muke trop jeune avec robuste avec la force dans autres mais ça fait que na ba belé parce que la grâce l'a trompé. La beauté fait la grâce est trompée. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Papa GT Pacifique. Alors, Bande Komodo Landaliso, si on a comprendre bien de vous expliquer, chanson pour le son la beauté et non, la grâce est trompeuse. Au lieu de ça, quel que soit aux la beauté, aux Nzambe a élevé, soit aux ala qui n'ont pamba ou qui n'ont pas le au fani na batron comme politicien, comme nani. Donc, on peut développer toujours dans ma colonne Nzambe. C'est ça le message. Quel que soit le niveau que vous allez dire,
la grâce est congolaise. Pourquoi Mokonzi, pourquoi Mokambi? Mokonzi, on a un peu de congé. Mokonzi, nous sommes au Konza. Moi, on a un peu de sabine, nous comprenons pour la batte. Mais le moment où ils ont un moment souci à la congité, tant que vous avez un Mokonzi, il faut Konza, il y a un peu de batte. Mais Mokambi, à ça, vous avez un peu de Mukumba, Mokoboya, Mokamba. Batchenga wana, on a Kamba, peuple. Alors, ceux qui battent wana, il y a un mot qui est ngolo anza. C'est ça. Ngolo est très proche yote. Il y a que tala neo zala ki aba matana sika wana, avoko wa ministre, avoko wa mokonzi, avoko wa sika wana ya Mukambi. Donc il ne va pas kenza ne pas ko zo mutu mo boye na sika ya se amatisi ajuka mutu mo likolo akitisi. Mais pour on peut bien la mode na musique chrétienne, on a frère moko boye aeba na kité asala ki na yelo côté. Zamba matisier à ça la bombe donc explosé quoi mais là comme azo moi tika donc la question sociale comme il est donc ça la buzz pour ani na oloba ke la celui la nzambe pour donc ya ça la na ngoluka o eti fait mingi ça na mode na musique chrétienne bon ce que c'est les mabongo dans le barabatin batika pas bon parce que nous ne pouvons pas bisomo kobo nous ça nzambe il faut dépendre de nzambe soda mo ta ko ta armée na mo na yemoko et soda mo ko la muka bono na la mito na tebunda na bunza M23 na ndenge nanga et soda ko ta armée na mo gouvernement alors so ko ta armée les actes na principe ya armée même dans sport peut ça pas principe na. Donc, au côté au sport, il faut passer au test et à dopage. Maintenant, ceux qui posent un principe. Mais ceux qui sont dans principe, si on respecte le principe, on se développe. Si on se développe, on va tenter. On va tenter. Quand vous savez ce que c'est, parce que déjà le bâtiment, pour le Seigneur, par là, en passant, pour saluer mémoire, il y a si on a fait ici pour là, donc vraiment ici pour vraiment la servante de Dieu est modèle. Beaucoup d'assistants, au de l'amour qui, maintenant moi on a dit que beaucoup d'assistants. Donc il est au côté de papa, beaucoup d'assistants dans la table. Il va nous montrer ça. Parce que les gens n'ont solo. En tout cas personnellement. Pasal nzambe na mosolo bakunda system bayaka kukola plante te bayaka olaisa lamba te bayaka olaisa te bana mbo kuna system so bengi oyoka te opesa biso na moi lukana no 500 moi 1000 soki eza te kokisa boyi te te bakunda system bateka talent te ya solo penza bango bayebi madia ya bible basali na dia ya te bakufi parce que bakufi te moka neza babengi ye bamiki bazo continuer baza bato ya kokokela baeloge baza bato oyo bayemba kaka bible bakunda systeme basalaka makambo te lokola bato nyonso même composition ya bango batikala bongo balandaka bato te c'est ça. Voilà. Tokozwaka moi un petit morceau de Bakunda Sisters parce que tosali hommage nango mpe en pleine émission tokolobela makambo ya nga naza okapi tokodécortiquer bachanse eza na kati ata mo je sentis mon sauveur, car je sentis mon pour moi. Dans ces temps difficiles, nous te prions de bien nous accompagner. Seigneur, dans les lieux très hauts. Jésus a profité au jour de Jésus. Yesu ali otote on a le jeune frère na ba ndeko na biso so ça lelo bosa musique commerciale c'est musique commerciale ça tue ça la musique psalmiste comment ba psaume na yo ata oza tempo ozate batanga la psaume de Thomas David de dotanga bakunda c'est important aujourd'hui au kanisi ka wanze mo ko te mi ko to na gaz allez au lancer au sinzi ko mbaya au sinzi ko boy en plus. La Bible dit les vrais adorateurs doivent servir Dieu en esprit et en vérité. Voilà. Mais ce que nous vivons actuellement, la plupart, c'est comme si nous avons fait ça. Oyemi nzembo, oyemi par nzembo dans nzembo ari papa. Oyemi yango okomi pe
interne à une diable. Voilà. Aujourd'hui, on va là. Aujourd'hui, on va mais ce n'est pas juste. Si on faisait à David, comment nous sommes de David? Ce n'est pas juste. Vraiment. Il faut servir Dieu en esprit, en vérité. Dieu sont les cœurs et les reins. Voilà. Donc, nous avons encouragé les gens à composer des mots. Voilà. Surtout, on a besoin de mots. Richesse, on a besoin de plateau. Donc, tout le monde a besoin de maman ici, Kunda Sisters, l'une des Kunda Sisters, on a besoin de et sa richesse, on a besoin de composer la chanson. Et puis, on a besoin de pour tout le monde. Donc, on a invité de poser la musique pour décortiquer en même temps pour émission aussi là, tant peu pour qui garder pour tout décortiquer. Une fois, on a parlé à papa d'Amouda, Oyaki, Azapé de Koyaya, papa j'étais pacifique, c'est Rayaka, Alobi. Et ça, on a dit sous ayo kapana yo en tout cas habité. Et ça, yo s'inspire. Merci beaucoup. Nous saluons Damouda. Nous sommes Damouda, le grand psalmiste. Nous avons il faut au dépend de ça. Là, ça va faire dans le sens que la mythe nous s'arrête. Bon, ça va pas ça au cantonné. Au lieu de dire que nous sommes et pas mourir, il faut attendre. Je nous avons permettre et atteindre 100 personnes, nous arrêter. Je nous avons permettre et atteindre 1000, 10 000 parce que dans le baron, il faut et tout en mettre. Nous avons souligné les délais, nous avons surprise les délais, nous avons fait comme ça. Nous avons fait comme ça, nous avons fait premièrement, nous avons fait un ensemble pour nous remettre à l'issati. Mais nous avons fait un ensemble. Nous avons fait un bénéficiaire. Quand on va faire Jésus, tiens, mon sauveur, on va faire Jésus. On va faire Jésus. On va faire Jésus. Nous devons bénéficier de la phrase. Comprenez? Donc, dans la café, parce que l'inspiration est à nous avons pas fait ça, nous avons fait donc c'est ça. En tout cas, mais ça promet, album ça promet. Donc ça promet, bien aimé dans le Seigneur. Et ça, la chanson, il y a bien oyo, par la grâce de Dieu et pour jusqu'aux extrémités de la terre. Tu n'as fait point par boca, nous sommes album pour nous au capi, mais ma clip et ça là qui toko. Oui, qui va souvent s'étonner. Le frère Jeté Pacifique, son numéro c'est le plus 243 81 21 360 50 à la fin. C'est bien mentionné. Dans ces émissions. Alors, pour la bande de Cognos, nous allons soutenir le frère Jeté à Beta, dans l'église Nabino. Pour y avoir un l'église Robot, donc avec l'homme de Dieu, le révérend pasteur Olivier Télété, le gardien de l'arche. Alors, nous avons l'habitude de Mboka, Banolimi, avec l'église Nabino Libanda. Apoya Kobeta, même la Kinshasa, Apoya Kobeta. Album on a au Kapi, et ça va dire où il y a Kitoko. Eh, c'est Zamba. Dans sa papa, Zamba Basakoli. Baemba Zamba Basakoli. Si quoi Zamba Basakoli, oyo, na meke un peu kokota na network, na YouTube, na réseaux sociaux, na Facebook et tout. Na talande na YouTube na yeba Zamba Basakoli. Na boni façon yembeli yango musique au beteli, ba rythme un peu différent na ba chanson aussi. Olobi Zamba Basakoli. Oyaki et pas Abraham, Lokola, Melchisedec, Papa Moula Abraham. Mais quand on dit là, papa, on dit que merci beaucoup, maman. On a profité de la personne qui n'est pas le pasteur Olivier Télété, notre dad. Ok, les gardiens de l'arche. Voilà. Alors, nous sommes pas une qui n'a pas commis.
pour le pasteur à terre. Et la Bible dit, nous avons besoin de ça, à l'institut qui dit, offrande, offrande est qui tire à l'écolo. Pour nous pas mboma, et c'est média pas mboma. Vous comprenez? Oui. Dit que oui, beaucoup paraît que beaucoup pas mater pour ça. Maintenant, le Seigneur qui se voit, Zambé a pambola Abraham. Oh, Zambé a pambola Abraham. Abraham est là comme père de la foi, père de multitude. Zambé c'est le Seigneur qui Abraham est numéro 1. Abraham est le coco. Il y a Bondi. Si vous avez un coco, le Seigneur qui a pambola. Pour Apamboama, le Seigneur dit si vous avez quelque chose, après sa fin. Si vous avez un Zambé, ami Bimisaki. Le coup la Melchisedec. Donc le Seigneur supérieur mon Abraham Mazar. Pour Abraham on est le supérieur. Supérieur de Abraham. Pour Abraham peut pas moi, le Seigneur il est pas supérieur mon comme ça Abraham Mazua offrande après ça passe supérieur. Bon moi supérieur on a pas bolaye. Si vous y a un Zambie ami comme ça qui Melchisedec. Aya qui pas Abraham le coup la Melchisedec. Yango tant on a pas Abraham le coup Melchisedec, Melchisedec a fait si la dîme de tout. Abraham appelle si, mais c'est dire la dîme de tout. Quand on appelle si, appelle si offrande, Malamoko, Nzambe Sikoyo, appelle si le pain et le vin. Ok. Mais à pas mbola qui n'a ni au soit Abraham Azal. Voilà. En tout cas, merci papa. Je veux revenir à vous. Voilà. Là, je vous propose de suivre les clips de la chanson Nzambe Yabasa. Donc voilà, c'est parti et on se retrouve juste après. Voilà. Ponako pambola Abraham oyaki lokola Melchisedec apesaki yo mbeka na ye opesaki ye lipa na vino lipande liloba vino molimo na yo umama libela Nzambe na basakoli umela na bokonzi na yo Nzambe na batumbi mbeka umama libela Nzambe na basakoli Samboyo tozokongola nkembo nyonso topesa yo Nzambe tata bolokumu ebongi na yo Nzambe na batumbi mbeka ye Nzambe malamu soki yawe alingi atombola ngai akotuna je papa mina biso te botika Nzambe asala lolenge na ye na bomoi na nga yo nani olokanga yo nde Nzambe na basakoli yo nde Nzambe na basakoli omokonzi monene yo Nzambe na basakoli yo nde libanga na talo yo Nzambe na basakoli yo nde Nzambe na basakoli. Alléluia, c'est toi le maître de l'autel. Zambo yo institut à offrande Oto pambwama Mokonza milimo yo Nzambe na basakoli Koluto toke pa na yo Nzambe na batumbi mbeka Makase ute pa na yo Nzambe na basakoli Ojo utaka pa na yo Nzambe na batumbi mbeka Ola mosalela kabiso Nzambe na basakoli Yango to yembeli yo Nzambe na batumbi mbeka Umama libela Nzambe na basakoli umela na bokonzi na yo Nzambe na batumbi mbeka oleki monene si bapimbela nga nyonso kasi bapekisa ngai kotumba mbeka te lipango lipe bomoi na ngai ezali liyene etumbelo Nzambe amonaka nyonso ata na mama nanga mabonza kozangisa te bolobi ya libota na yo pesa liliyene etumbelo Nzambe oyo afutaka kolobaki to ya liboso na yo maboko pamba te Nzambe oyo
tala lelo na bonzeli yo libonza ya misala nanga yawe tala motema nanga Zambe yo zelaki Yakobo yakende kokamata mbeka po abonzela yo zelaka si basantu lelo babonzela yo mitema na bango yoka sanjoli Yesu Nzambe ya basakoli oyo multipliaka mapa olimbisi ya moyibi ne kulusu oyo alukaki pole na Damasi ata bayekoli babengaki yo fantome yo nde Nzambe na basakoli oyo baprofeta nyonso bateyaka oyo batumbi mbeka batumbelaki mbeka okitina mabele yo mitumbi mpe mbeka yo moko mbeka yo moko motumbi mbeka mpe mosakoli nani aza lokola yo nani vraimen yaza lokola Jésus yo nde Nzambe na basakoli yo nde Nzambe na basakoli tika na tombola Yesu ye nde Nzambe basakoli nyonso ata basakoli oyo balobaka baza banzambe na mitema bango moko bayebi ete Nzambe azaka moko Yesu nde Nzambe mpe lisusu ata bamessage oyo bapesaka oyo ekokisamaka lofundo apamba batiaka bayebi Yesu nde Nzambe oya Yesu tomona yo mpe totala yo Yesu nde Nzambe ye nde patron ya basakoli. Voilà, Nzambe ya basakoli. J'ose croire que cette chanson nous a plu. On dit dans sa papa. Nzambe basakoli avec le frère Jésus Pacifique. En tout cas, consommons l'album Nanaza Okapi sans modération. Téléchargez le chanson Liboso Nayo, Nzambe ya basakoli, Kemoza Koya. Et puis une personne, Miss Komona, en tout cas télécharger. C'est une façon de soutenir l'artiste. Alors l'artiste on a fait après sa vidéo, plateforme pour télécharger en haut. Déjà, actuellement la YouTube est bon s'abonner d'abord à GT Pacifique, canal pardon international, au monde voilà, mais dans la époque où on dit tokangisa kembo nyonso tokosemba ya tokongola kembo nyonso tokongola yango mpenza tokongola yango topesa epai ya Nzambe. Et puis olobi susu liloba moko oyo nasepe nango makasi basakoli bango bakanisaki bango nde banzambe or Nzambe eza nayebi te kotanga ona mozingo nakosa ya liboso tozokongola nkembo nyonso topesa yo Nzambe tata oyo kuke bongi na donc nkembo nyonso bagalo to bazaleza ngo to depuis bango tozo bakembo nyonso mutu nyonso amonga na nkembo Nzambe aya na ngwa ye kongoli nkembo na zuya bana na zuya mwasi na zuya bandeko to zuya nkembo nyonso topesa pa Nzambe on dit que Adieu c'est la gloire. Nous sommes tomboli Nzambe, Nzambe batiri. Comprends? Nzambe atombola ka moto oyo atiaka Nzambe. Na tout les autres exemple ya Abraham non. Esengeli ki Abraham waza papa, Abraham oyo esengeli yende azwa mabonza apambola peuple. Mais Abraham pe esengeli apambola esengeli ki supérieur mo mestere ya zalibona. Donc esengeli likolo na yo mutu mo azala opesa nkembo bon mutu na tire yo. Soki opesa Nzambe nkembo te oza élevé de. C'est ça. Donc opesa Nzambe nkembo soki tozala élevé. Donc fois mutu na lobaki soki Nzambe alingi apambola nga akotuna chef ya famille na biso te. Surtout ça. Nzambe pa pambola betima seba akuna tata tuna nongo moko poeso kafanda ka wapi kuna soki mama leki mo so chef mo famille donc Nzambe ana droit tuna bango.
C'est ça. Ok. Ça me sonne pas pour l'eau. Donc, la chef de famille, na libota, na famille avec la famille, tout ça, ensemble. Amen. Donc, ça m'a dit, on se soutient pas famille, à Netbaya, la banque, à bon place, on va y voir des choses. Mais en réalité, la chef de famille, na famille et où tu fais ça. Parce que ça m'a dit, n'a pas pour l'amour, on a quatre. Et ça, on a il faut chef de famille, il faut des. Ce qu'on n'a pas pour l'amour, on a la famille, on a chef de famille. On a pas on les gars pour tout. Chef de famille, on comprend, et on a le malais du roi. Et ça m'a dit, soki nzambe alingi apambola ngai akotuna se papa bina biso te botika nzambe asala lolenge na ye na bomoi nanga nalobaki lisusu na bi nzambe ozelaki yakobo akende kokamata mbeka po abonzela yo zela kasi mpe basantu lelo babonzela loyembo na bango losambo na bango quand ndenge ozelaki eza bato bana balosambo bato bana bapriere bana badocation bana loyembo bana mposa bapesa yo bato kokenda no te ndenge ozelaki jacob akende kokamata mbeka babonzela yo nakondeli yo ozela moke po bien aime nanga olandanga ape na quelque chose akopesa yo koza apresse te nde alobaki biso abi bopekisanga nyonso bopekisanga kotumba mbeka te mpo vi na ngai eza lie lipamboli na ngai ezodependre na etumbelo eglise ozangi etumbelo eza eglise te eza eglise ekangi bapapa yango bopimbelanga nyonso bopekisanga kotumba mbeka te mpo so otumi mbeka te oganye bitumba ndeni oganye bitumba te parce que pour gagner il faut un hôtel bagagner un hôtel so si on place la première yo otumba mbeka so l'hôtel est c'est victoire pesante notre victoire c'est dans l'hôtel d'abord donc nous tous otumba mbeka nous tous offrir pas nzambe o abikabi fine le roi hôtel le roi de France pas nzambe yeba kaza victoire amen ndoki aliaka adorateur te ndoki aliaka sacrificateur te pour ceux qui sacrificateur ndogale c'est qu'on a na sacrifier donc nzambe ko permettre te sorcier, mon boy, alias sacrificateur. Bon, hôtel est la vie. L'hôtel c'est l'offrande, donc voilà. Donc on a sur le bas du wana. On a su. On a dit que bango basako, bakanisa nini? Na le bagi na ngoi. Ata na mbongo gratana. OK. Donc ata oteka na gratana. Donc na minimiser. Na bien ata oteka maputa te oteka mitu kate. Ko ba tusu pa pesa 10 fois te le ngo. Voilà. Mais gratana musu gratana te ka mata musu. 50 gratana 50 fois. Oh mona. Na episode na kisa kaka. Ezali. Gratana, ezali. Donc ata oteka gratana, ata na mbongo gratana. Mama nanga mabonza kozangisa kate. O lobby ya libota na yo eza lié na tumbe. Babota na biso famille na biso ya bagalité belé ba kombe belé. Siko to gagner kaka na hôtel. Na ko pesa ka bo fond nza ba obunde na biso ya sens nyonso. Comprendre nzembo yo, eza ba nzembo ba sakoli. Nzembo ya ba tumbi mbeka. Nzembo ba tumbi mbeka. Eza na ba parole moko riche, voilà. Donc na lobaki ya sens wana et ya suka lobaki ni no na bi ata ba sakoli. Oyo bakosaka bato baza banzambe na mitema bango bayebi ba banzambe te bakosaka bango bato moto ayebi ake pema na opema eza yango ya mani nabota pa mama na biso donc ngai oyo nakosi bato na nzambe nabota pa mama na biso siko mama na biso na botansala omona donc nakoza natanga na ekole moko boye vana na otanga mais c'est wana siko atangisaka yo nasalaki avant de lokoma musakoli mo boni benga nzambe donc c'est ça pour na olobaki ata basakoli bo bakosa bato na banzambe na mikira bayebi ba banzambe soki basala bikamwa wanza basala yango nzambe basala yango pour rappel na yo omo bango moko bayebi parce que parfois bato basakoli voilà oli tango lobi bongo nakanisi susu en fait moko boye alobaki ya nzambe aomata na dola amanzo kumbwa bango loboko moko ya pou edetail isoba toyebi wana ki pour prophète voilà
il y a le baguette à Zanzambe. Ah, Matalo, la Boloko, et qui disait pas et Bamba, n'a pas de leur. C'est ça. Donc, et ça, les somoko, faut pas pour prophète, pour les gâteaux de tirer, les frères j'étais pacifique à Oukolora. Donc, Nzambe, Nazali, Nzambe, et puis, faux prophète, nous, très bien que vous avez faux prophète, beaucoup Wana, beaucoup frère. Donc, vous allez vraiment très bien. On a ma parole, on a mis ce midi dans Nzambe, il y a Bassako. Alors, Nzambe, il y a Bassako. Bande Pognon sur la zone à la biso, là où l'ingasiko pour la bande Oyo, on l'a dit sur la Kine, on l'a dit sur la partout dans le monde, dans l'Amérique, dans l'Europe, dans l'Asie, dans Londres, sur l'Angola, on l'a dit sur la Brazzaville, dans l'Afrique, bref, partout dans le monde entier. Bon, je vois qu'un numéro, frère, j'étais pacifique. Rapidement, prenez le numéro. Prenez un bout de papier avec un stylo ou carrément prenez vos téléphones. Aussi, votre téléphone dans votre numéro, le numéro et ça affiché maintenant, on peut se dire plus 243, 81, 21, 360, 50 à la fin. Je réponds pour la meilleure audition. Plus 243, 81, 21, 360, 50 à la fin. Numéro 1, on dès qu'à l'émission de Sina, le Bengi, le frère J'étais Pacifique, ce qu'on commet dans WhatsApp, anytime, dans le magasin free, c'est-à-dire air news, on a libre, disponible. So, Bengi, oui, c'est que frère, dans un besoin, n'a eu organisé un oyo dans l'église, pour ça, la ligne. Ah oui, sur les pour ça, c'est simple. So, frère, n'a ligne invité Oya dans Moka Oranasa. Na koko ça, la ligne, à quoi il s'agit de ça. Bonjour album Oyo et ça album de vraiment et ça n'est pas molli pour l'église fort et ça n'est pas molli pour de quoi ils ont la biso pour nous ils ont Luca et ça n'a pas album na ba chanson où ils ont la carte donc nous posons la besoin au ben c'est un mariage à yeba au ben qui quand on a on anniversaire à côté de la zéro au ben il y a on a besoin de croisade de convention au ben on a besoin de concert populaire au VIP au ben donc je pense que c'est comprendre. Merci beaucoup. Voilà. Toujours que malin alors banze mukoyo ba clip nano ebité na olinga osa la playback pour la bandeko bazolanda biso. Alors après le playback pour continuer 2 ou 3 questions pour conclure l'émission la biso. Voilà, je vous laisse le playback de frère J'étais Pacifique et on se retrouve juste après. Ina moni pamba talanta na ngai na tia mopanzi eza na posa yango na yo aye liboso na yo kosopa motema na ngai komimonisa angela ya ngolu na yo mpona zwa elonga na bomoi na ngai mpona zwa elonga na bomoi na ngai liboso na yo nasopi motema na ngai komimonisa na nzela ya ngolu na yo naye lokola saulo nabungisi ya moto ya na ngai naloki na bangomba nyonso nazwi eloko te yango nasongi ete yozali mosantu ngai nazali mosumoki liboso na yo nakobika se na nzela ya ngolu na yo liboso na yo bampaka basopi malasi bazotatola ete yozali mosantu ngai nazali mosumoki liboso na yo nakobika bobele na nzela ya ngolu na yo yeso yo naye kosopa motema na ngai salelanga ngolu na yo tika ngai nalonga naye liboso na yo yawe naye kosopa motema na ngai
motema na ngai kasi nakotalela sengolu na yo Yesu mpo nazwa lobi mpo na bomoi na ngai mpo nalonga masumu na bomoi na ngai naza nakondima na motema na ngai kasi nazotalela sengolu na yo Yawe mpo nazwa lobi mpo na bomoi na ngai mpo nalonga satana na bomoi na ngai Yawe ai nasopi motema na ngai nga nalonga mbanga makasi Yesu mwana ngai ngambo na ngambo baza kocola ngai o Yesu na ngai côté tes faibles la grâce est trompée Seigneur otezali pamba ngolu ekokosaka tika ngolu na yo ekosanga ite Yawe mingi bakufa oteboma bango mingi mpe bakufa singolu ekosa bango mingi babunga njela senase na ngolu Yawe tambwisanga kobele na matambe na yo mponga nakoma kino nasuka ya njela na nga analingi nalata motole ekosopa motema na nga Yawe sala ngolu salelanga ngolu na ye otezali pamba ngolu ekokosaka ngolu na yo ekosanga ite Yawe mingi bakufa sikoteboma bango mingi mpe bakufa singolu ekosa bango Yawe tambwisanga kobela na liloba na yo mponga nakoma kino nasuka ya mobembo yo nasinga mbebele basila kokufa na nzela j'ai vu les héros tomber kosopa motema yo ata yezoki bapotango ya kosenga ngolu izoli na miso toza kolela ngolu otezali pamba singolu ekokosaka otezali pamba wemangolu ekokosaka naleki Samson na nini ngai naleki Joseph na nini naleki Mose na nini ngai unayokaka ezali pamba ezali pamba ekokosaka mpe ekokosaka tokeba ezali pamba na bomoi nanga mpona zwa elo nga na bomoi onga nalonga otenga na bikeso Voilà, de retour déjà, merci beaucoup. Fragilité pacifique, pourquoi d'abord titre et puis 33 titres, 33 chansons, c'est trop. Merci beaucoup, maman. Album na biso titre yango ezali nga naza okapi. Nga naza okapi parce que naza nabomi na nga na premier. Bato ba biso okapi na ba Malaisie, na ba Somalie, na ba États-Unis, na ba France to kala biso te. Ba biso okapi. Donc vie na biso lipango na biso naka na Congo. Biso okapi na mboka mosusu to ka vivre te. Donc la grande insécurité.
Et si vous avez une insécurité, les gens qui sont assez en insécurité, il faut comprendre. Et si vous avez une ambition, l'histoire est bien meilleure qu'on peut mater. Et si vous avez une maison ensemble, et si vous avez une papier en Congo, et si vous avez un chrétien, les alliés, pour la Jésus-Christ. Jésus-Christ est un Congo, on a vu ça, il ne sont pas chrétiens dans le cas. Donc, il faut que les bandes de Jésus dans l'insécurité. Hors du périmètre de Jésus, tout qu'on vit. Donc, attends, que ce soit 1 million, vous n'avez pas d'enfant pour dire. Donc, les voici dans la moto, ils ont papa, ils ont un salut. Vous devez avoir un capi. Ok, on a explication dans le capi. Je pense que comprendre. Et là, on a été donc, il va dans Jésus, insécurité totale. Insécurité. Pour porter bien, pour ça voyer bien, pour ça va faire bien, il faut qu'on a périmètre la Jésus. Voilà. Congo de Jésus. Voilà. Banda Jésus mon boulot, hein, sans Jésus mon boulot, ça y est, donc mon boulot quoi, donc voilà. Pourquoi d'abord on va chancer des noms? Il y a un volume de la maquille. Bon, 2 volumes ou pas, c'est que je sais, et vous avez un flash. Les autres moments, pour avoir un poste, on a beaucoup de flash. Mais pour avoir des évolutions, on a la minute. Nous avons la plateforme de téléchargement. Parce que partout, aux Australie, aux Awak, aux Awak, les Mboko, quand tu as la plateforme, on peut te dire que tu as sur 30 titres. 33 parce que Dieu a permis que Psaume Nanga Baptiste à 33. Et à tout le monde, 33 titres. Dans ça va être beau des titres. Au sens, ça va single. 2 titres. Voilà, ils ont single. Mais, nous avons aussi la cordon rouge. Cordon rouge, il y a 11 titres. Pour que tu aies besoin de clamer tout bandit, tout bandit. Donc, tant que vous avez des belés, tout le monde a tout le temps. Banzem voici des belés, banzem vous souvenez limité et c'est belé. Les livres, il y a un livre, il y a cordon rouge qui constitue. Maintenant, livre, il y a un psaume où il y a un capi. Et ça, 33 titres. Non, ça a monté par rapport au livre, il y a un ça a voté. Non, ça y est, ça a un Nicolo. Style un chien. Bon, bah, futur. Alors, oui, que ça, on trouve tout le lobby. Et il y a des frères GFT pacifiques. Sauf que yoki en compétition ici, comme on a frère Michel Paquet, là, et qui est waouh. On a trouvé un frère qui est waouh. On a bien fait dans le bon cas pour une émission. Et il y a des frères GFT. Sauf que yoki en compétition, quand ils ont fait Patrice Moubiaï, et qui est wonderful, merveilleux. Donc, nous avons battu pour qu'ils aient un artiste musicien, et puis, bon, ça n'a pas une bonne relation, je ne sais pas. À quand d'abord, attends, la bande politique, un frère Michel Bakenda, un européen frère José Ndida, un européen frère Patrice Moubiaï. Bon. Premièrement, si ça peut nous bâtir, pendant le baptême, moi, je vais lire la Bible, la titre, la page, mon côté. Le livre, monsieur, au monde, il y a 3 chapitres là, monsieur 2 chapitres, monsieur fait 150 chapitres, donc on peut rater. Si je m'appelle sur la droite, il y a temps. Mais reste, maintenant, quand on va featuring, dans le débat de l'émission, on va faire ça. Mais dans ma tête, il y a ça. Mais ils ont passé que je me déjà. Ils ont passé facile. Ils ont permettre prochainement. Mais tout le monde non, c'est bon, ça m'a dit que ça me permet. Voilà, donc c'est la permission. Non, c'est la permission. Mais tout dans la relation, madame, nous avons artiste Nyonso. Nous avons artiste qui est président de la Patrice, nous avons artiste Nyonso, Patrice le papa de pasteur Balibambi et pasteur Ari Papa, que nous saluons, Michel Batenda.
frère nyonso basala nzambe nyonso oza kaka na liboso malamu na moment certain okosala yango kosala. Merci beaucoup tozela kaka au moment opportun. Donc voilà, nzambe asunga mais ekosalema. Voilà. Retenons que ma future est pour ça, les mapos et pas mon appel, peuple de Dieu. Voilà. Mais, album, sponsor Azali, producteur Azali, manager Azali, distributeur Azali, tout est en a mouvement pour faire le lien avant la paille. Ni sponsor, ni manager, ni distributeur, ni nanime, ni kaka, na suma œuvre, na suma message, dans la katanga, naza okati, et comment vraiment, jusqu'aux extrémités de la terre, nous avons bâti au début, après tout ça là, délié. Merci beaucoup. Tu peux vous lancer parce que vous salami. Amen. Là, on va permettre de vous montrer la producteur et la bonne. Amen. Donc, production, nous salami, la plus moto. Gloire à Dieu. Ça va permettre de moi moquer. Mais, il faut quitter. Moi, je sais pas pas moi. Quand tu as la main dans la pâte, pas moi. Là, on s'en a raté. À la ligne, j'ai peut-être la ligne. Et cette œuvre, donc, on a été un niveau où il faut oya. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez tout ça est dans l'âme. Si réellement Dieu vous a touché, vous se retrouvez dans l'œuvre de Dieu. Dans ma parole, dans ma parole, on l'a dit. Bien, le matin, au début, il y a une mission qui est pas dans ma salle de la vie. Tant qu'on a la bénédiction à la vie. Vous pouvez la mission de contribution à vous. Idée à vous, contribution à vous, et pour ça, nous sommes ensemble. Pour l'équipe ensemble pour la terre. L'équipe ensemble pour la terre. Jésus gagne toujours. Oh, Jésus gagne toujours. Amen. Jésus a tout gagné les côtés pour la hauteur. Voilà. Alors, ceux qui pensent après quelque chose, les gens qui ont pas beaucoup de choses à dire, pour eux pas moi. Ceux qui ont beaucoup de super à côté de moi, mais ça m'a dit nous tous les nous tous dans le monde. Un numéro de contact. Pour moi, nous tous dans le monde continue pour na pour ça nzambe ke liboso. Pour nous nous super les gens pour ça, pour nous faire na point de moment pour biso toza limité. Donc technologie pour lui proposera et on va dire promotion côté mususu. Bengi biso na numéro na biso 081 21 36 050. Donc bengi biso soit na Facebook Wika JT Pacifique sur Facebook. Sinon on peut occuper na YouTube type de choses à dire. Au Wika JT Pacifique officiel sur YouTube. On a un petit peu ça on a les évoluer maintenant. Nous allons partager donc au s'abonner à la chaîne sur YouTube. Tout ça la monter pour nous gagner tout ça pour battre belé balanda particularité on s'en maintient dans la bichou. C'est ça. Pas moi les boutons ensemble. Voilà. Et maman, moi nous ça autre ministère là comme ça là on. Ceux là qui font aux zombos, tous aux production là, et vous nous chouchou, peut-être les bottes de C'est ça. nous on les fait parce que ça est inda. Kende ça ensemble, la semaine on s'en va prendre là-dessus. Amen. Merci beaucoup en tout cas. Plus 243 81 21 36 050. Alors partout vous allez, vous pouvez vous soutenir, vous allez clip pour proposer des on a votre émission, clip et salami le frère JT Pacifique. Alors promotion et c'est un mbongo. Alors tout ça on a besoin en tout cas il y a mbongo na yo papa pour que vous mettez ça pour que vous bois kayamote, vous bois qui on a baba, boîte de nuit, PC on a musicien, mais on récolter le côté, on retour au côté. Mais ce qu'on peut c'est pas un zappé na promotion quand il y a bon pour au sensible et puis du pas modi wana de génération en génération, c'est la génération on évangéliser directement donc pas moi mi ne vous wana. Alors dès qu'on a la biso merci beaucoup. Alors pour la bande pour communiquer pour bénir pour ça nous avons même à prester donc la conseil a vraiment disponible pour bénir quand numéro alors dans le numéro petit c'est vous sur la rabino de la bande de ça ça nous avons aya pour bêta conseil afin que album et tambola voilà merci nous sommes enfin je vous laisse le temps de suivre voilà c'est fini hein merci pour dernier message très limité pour retenir l'émission à l'élo et puis photo carbone l'émission au sein du moment où on
souka kaka mpe na kaka po déjà bazolanda baclip bazolanda mpe playback message ezaka mpona lelo bana nzambe mosala yango mosaka moko esunga te donc eza mosala ya nzambe tosangana biso nyonso mpona mosala bosambela mingi mpona biso conseil mpe basuggestion na bino batexte na biso donc tosala basala ya nzambe de façon que les associations malamu. Nous connaissons la partie et nous prophétisons et chantons en partie. Merci beaucoup. Donc, tu vas pour ça faire contribution à Bino, tu vas pour ça valider à Bino. Dans la minute, c'est plutôt un concert, notamment un concert au petit, la présentation à bord. Et ça, les amours complètement, l'espace mobile bien pris. Pendant remercier notre le boss dans mon concours. Le boss dans mon concours va permettre sur le temps de la tour. Ça dans Zambie quelque chose. Agence Kimbacom. Agence Kimbacom, boss dans mon concours. Bon liste de la CD. Boss dans mon concours. Agence Kimbacom. Dans Angola, à Paris. En Londres, Agence Kimbacom, ils sont à Brazzaville, dans Pointe-Noire, Nigeria, dans Lubumbashi, dans Matadi, Kimpese, Mbazangungu, Kisantu, Kulungongo. Agence Kimbacom, ils sont à Kinshasa. Agence Kimbacom, ils sont dans les pays de l'Issa, dans Canada. Donc, vous avez partout dans le monde entier, dans Mbongo, tout le monde de Mbongo, vous contactez Agence Kimbacom, donc, le boss est pour que c'est monté. Nous sommes au Calamité, nous sommes des conférences de presse pour la présentation à bord officiellement. Nous sommes dans la Calamité, nous sommes pour ça pour éviter des choses. Nous sommes partants, nous avons des conditions tant que ceux qui, comme aller sur le tombe en place à nous, pour regarder le tombe de Jésus, nous pouvons la ça. Merci beaucoup. Ok, en tout cas, c'était un réel plaisir de présenter cette émission. En tout cas, chers amis, merci infiniment pour la particulière et merci pour votre soutien. Et déjà, je vous souhaite plein de bonnes choses. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine. Nana Zaoka. Bongoyo. Zaokapi. Merci beaucoup et Dieu vous bénisse. Au revoir.